eloko oyo ezalaka biblique d'abord tolobaki ezali coutumier entre deux familles moto sasa déjà coutumier akokisi déjà plan nzambe moi ça na valeur akomi ya yi des civils otokendaka na l'état eza po to confirmer que entre ba bien na biso biloko na biso to consommer l'état pe ayeba biso ezali biloko bato basali ça se décide beaucoup maman libala normalement eza bato baza mature. Quand on parle de mariage, on parle de filles mais de femmes. Parce que filles ont une bonne maturité, mais femmes ont une maturité. Donc, on peut pas dire que c'est maturité pour ça la baniga. Ezali eloko oyo nzambe apesi. C'est ça, va bien la institution divine. Ça veut dire que c'est le Dieu dans l'auteur du mariage. Quand on parle de biblique, ça veut dire que tout a beaucoup plus nzambe. Est-ce qu'ils ont pensé à nzambe? Donc c'est ça, manière entre le barra biblique. Ça veut dire que c'est la pensée de Dieu. Oui, Liba les a pensé à nzambe. Liba les a pensé à nzambe comment? Liba la ebandi na kati ya jardin d'Eden. Ndenge Monsaro l'a expliqué. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoudou, il y a Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous, là, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, il y a ma chambre froide d'été. Vraie information, c'est Congo Swiss TV. Bonjour, bonsoir, Nabalandia Congo sur cette télévision avec Marie la Sugar Fleur dédiée. Au Bolanda, la émission est bien entre nous. Hein, entre nous, hein, na cousuté entre nous. Alors, na pesi bana monde entier, bana Braza, bana Lubumbashi et puis bana poto les tellement mounene vraiment. Boy que na ba pays nyo sobozali. En tout cas, Marisa pesi no ba bisous et belé na ba merci belé. Na pesi peut mettre John depuis quelque part, gros bisous à toi. Et puis na pesi peut papa social, Vianney Panzi, papa Neika et puis Océane. Boye baki tanti Marisa ninga bino mingi vraiment Océane Neika en tout cas tanti Marisa ninga bino makasi vraiment. Alors na bosani te et de parc depuis Maroc et puis Taylor Juge na si ma caméra na mon pe Igor moi mobile ya pembe hein ba gros bisous à vous. Alors les lobo moni na memi des prophètes. Non non benga bango des évangélistes. Pour moni bango pembe na nga deux personnes. Alors na beyi bango pona bitumba te hein tant soko le ba on me met deux personnes pour pas bunda non non. Toujours débattre sur mariage parce que il y a des fois ils abattent tout soit balaranaye te na bali mais il y a que mariage eza nini abalri baba linga na ke on peut mariage eza nini musu pas que libala on pesa nini ekufi azongi pa na bango parce que akendaki libala yebeki eloko nini okisa na libala te alors on a ça basa na nzambe mibale ba ko meke pe ko expliquer biso libala ezali nini bakenda libala pona nini libala e memara nini na vie ya mutu. Donc c'est ça, basé déjà dans le plateau, bah invité dans la mi-balé, non on peut savoir qu'on va monter, papa John et puis papa Joël, bonjour. Bonjour maman, bonjour. Papa. Bonjour maman, bonjour pour la bande de Kobalanda biso libanda. Ok, bon nuit bien papa. Tout ça très bien, nzamba to maraka. Nzamba zo continue musala nzambe dosi la zo baté. En tout cas, la CPI mingi na mon boye bino mi-balé na Congo Suisse en tout cas, la CPI makasi. Mais Congo Suisse a le baki que ba pasteur au besoin les na chaîne en tout cas bon sambe la rapé makasi pour la chaîne oyo et évoluer. Alors pourquoi me un peu ressemble à miki pour na nzambe mo ko orienter biso hein. Ah ouais. OK. Seigneur tobondeli pour la chaîne oyo ba nyonso bazolanda ngo partout dans le monde kolo simba mitema na bango ba s'abonner. Seigneur na bondeli ki grâce na yo et manifester makasi na kata chaîne oyo na kombo na Yesu Masiya menace la musika batake za la musika bonzambe na yo ereni na kata Congo Suisse na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. OK papa Joël nazo bandi pa na yo. En tout cas tous à mon pousser hein. Papa Joël, toi lingi de expliquer mariage. Mariage les amis. Tous on a comme on a moi moko 15 ans, baye babali a CP la kei mais libanais ne ou mérite ça ce qui nané comme 6 mois et confiance ni pas la bango. Alors mais qu'est-ce pour expliquer biso libala ezali nini et puis babala kapona nini. Merci beaucoup maman, merci maman journaliste, bonne question. La bateau de bazolanda biso.
mariage d'abord et bandi na bisoté. Ok. Mariage ezali institution divine. Ok. C'est-à-dire que Nzambe ne a construit yango. Ok. Eza eloko eza basé na Nzambe. So donc na jeunesse au moment na Bible bezo parler que Nzambe azui moto asali mobali après asali mwasi atie bango na kata jardin. Ok. Donc ça dit que Nzambe alinga ke moto na yebo côté. Il faut mwasi mobali aza na moto moko sungai. Nde Nzambe abimisaki mwasi na kota mobali. Ok. Nde parti place mariage ko banda wana. Donc Nzambe alongola mwasi na bimisa na mupanzi. Ah bon? Ya mobali. Ok. Donc à partir wana Nzambe atalaki asali mobali mais na place oyo akotia na kata jardin de den akozala ye moko te. Donc faluka mutu moko akokokana na ye akozala lolenge moko na ye. Nde yango moni ke ebi ebengi bango abi aide semblable, c'est-à-dire que baza lolenge moko. Donc à partir ya wana nde libala ebandi. Mais Bible est détaillé libala o tozo benga libala, c'est-à-dire tozo parler de dot. Au Bible zo confirme. Sauf que dans Genèse 24 dans le verset 54 kuno komona Abraham akoli akomi vieux. Mais azui mwana na kimukolo Isaac, mwana komi na âge ya kobala, papa lobi ke non atinda mosali na ye akende kobalela ye mwasi. Ok. C'est-à-dire que Eliezer akei atie pe lembo ndenge papa sengaki mwasi ya kozalela pona mwana na ye. Donc c'est-à-dire ba valeur o bande koluka. Donc na kata avec Genèse 34 ils ont inspiré biso to comprendre que non papa nde azoluka mwana na ye abala mo selon ba qualité. Parce que alobi kende ko balela mwana nga mwasi na mboka na ngai na Mésopotamie. Place on na uteli. C'est-à-dire que Eliezer akei et azur Rebecca et Bible lobi tango asali prière les amons moulaï mais tout ça pas essentiel. Tango akei akute na famille a CP na mosalo na losambo asalaki také na famille na kute entre deux familles. Quand on parle de dot, vous allez comme deux familles. Boyokan. Bato bakolinga na bango libanda mais tango koma kena likambo ya dot. Il faut que deux familles et sangana. Pour opesa biloko na famille à mwasi pour ozo ba droit ikola mwasi. OK. Na raison on a mis pas papa John. Papa John. Est-ce que dot est biblique? Oui, maman, merci beaucoup pour la parole. OK. La vérité que dot est biblique, ezali eloko oyo eza inventé par Batouté. OK. Ezali eloko oyo Nzambe apesi. Comment ça moi volume? Merci. Ezali eloko oyo Nzambe apesi. C'est ça babengaka institution divine. Ça veut dire que c'est le Dieu dans auteur ya mariage. Quand on parle de biblique, ça veut dire que tout a beaucoup plus Nzambe. Est-ce qu'ils a pensé à Nzambe? Donc c'est ça manière entre le bagage biblique. Ça veut dire que c'est la pensée de Dieu. Oui, Liba les a pensé à Nzambe. Liba les a pensé à Nzambe comment? Liba la ebandi na kati ya jardin d'Éden, ndenge mosakoli a expliqué, ebandi na kati ya jardin d'Éden. Ebandi na jardin d'Éden, Nzambe ye moko nde abandi yango. Est-ce que mutu nyonso na mokili abongami il faut bala atangami ka bala? Bon, les problèmes est aboy. Et l'obi te que mutu nyonso na mokili faut bala. Eza recommandation te que Nzamba lobi faut mutabala. C'est les mariages ou le libala c'est rien à voir avec le royaume des cieux. Ça veut dire que ça te poko talo là faut bala te. Mais mutu nyonso na mokili za ka souci na bala papa Joël tout za ka na bala na bala. Oui. Ezali siko bino olobi ke Nzamba pesi message te que mutu so ko bala te. Mais ce qu'on a mokili ba Nzamba lobi te que mutu nyonso ko bala te. Alobi bongo te. Mais on doit répondre à te na lobi no boyi. On na mutu nyonso te quand même. Yo tuninga mutuna. Olobi est-ce que mutu nyonso ko ko bala kaka? Na lobi na yo ezali recommandation biblique te que faut mutu nyonso na mokili fa bala. Ezali lo amorote lo ba bongo te. Mais problème na biso eza boyi. Mutu tango akoli akomi aza responsable akoki ko bala. Mais soki pezi occasion par exemple au balité, eza malam mutu abala. Apôtre Paul a fait sa conseil. Alobi ba o ba balité ba continuer ko servir Nzambe. Mais alobi eza malam o bala. Omoni mutu soki aboti, abali aboti, osomona. Tu sais que ba kolobela ye dans les générations qui viennent. Est-ce que obi que c'est tout moi na moi ce ko balité, obi que eza problème? Oui. So monika comme si na ba 30 quelque muteme ko beta. Ezali moi na si fois bala. Moi na mobali fois bala. Ezaka moi na moi cité. Moi na si fois bala, moi na mobali fois bala. Donc normalement un homme qui réfléchit très bien. Mutu so qui faut bala quand même. Mutu nyonso so réfléchit mal. Balité na mokilia ozala mal à l'aise. Mais ezana ba tumsu pe ba balati. Mais le problème c'est que ezaka nini? Est-ce que réellement ozo balaté par la volonté de Dieu ou ozo balaté par la volonté des hommes? On se comprend. La volonté des hommes c'est quoi?
bato banoki yo obala te ozomona la volonté de Dieu est-ce que na kati ya calendrier ya nzambe atiaki opanza mpo obala te omoni apôtre Paul entre guillemets babiso baloba abala te bon nakei na Paul te nazwa Jésus ye moko Jésus sur la terre abala na ye te abotami asali makambo na ye asili abali te priorité ya Jésus ezali mambo libala te priorité ya Jésus ezalaki asauve biso totala asauve ozomona asali oyo ezalaki priorité ça veut dire dans la vie il faut sala oyo eza nano motuya oyo eza nini eza motuya eza priorité mpo na vie na yo on se comprend c'est un peu ça mais kobala eza eloko moko eza malamu ok naozongela papa Joël pesa ngai différence ya bénédiction eza na mwana oyo ya 16 ans bali na mwana oyo ya 35 ans bali eloko nini ezalaka place wana merci beaucoup esengo nini remerciement mingi oyo motu donc façon moto azoremercie nzambe na ye oyo ya 14 ans na oyo ya 35 ans pesa biso signification nango différence na merci beaucoup maman libala normalement eza bato baza mature quand on parle de mariage bazo parler de filles mais de femmes parce que fille ana promo maturité mais femme aza oza mature donc okobalisa mwana otaza maturité mpo akosala baniga babalisaka femme oyo akomi mature mpo ayebi valeur ya libala parce que nzambe asali libala mpona sentiment te Dieu a compris des avantages aux dans la carte mariage il y a de certaines bénédictions au bikanga so bali aucun makambo logiquement tant to makambo logiquement to bateli bato babali azwa mo sa bato fele bavanda te donc bato abali akokisi biloko nyonso na famille il y a de certaines bénédictions on nzamba réserve na ba marié parce que vous respectez loi ya nzambe et vous respectez institution ya nzambe ok koyeba mombali avant mariage eza mabe eza lisumu eza mabe mais kaka bino moko ozalaka so ozwi chéri moko yakako ayaka una sepela jean envie de toi soki aboyi oyo na obala lisusu te esika mwasi na mobali fona yeba mais na bible eza oyebi il y a des sortes de conseils oyo tokoloba ngo na tvt il y a des conseils tokoloba ngo na tv non na ndenge nini okomako comment naloba boyi bimisa nyonso kameme nalobi mpe eloko mona kati te mais loba oyo nabombi eloko te nazolinga naloba boyi ok na déontologie ndenge makomi na nzambe ezali ke mwasi il faut bala ye orespecte badroit spirituel otosa makambo nzambe alobi mpo obika de bénédiction oyo nzambe atie na kati ya libala mais mwasi oyo aza na maturité ta kobala te je crois cantique 8 elobi baotalisa mwasi aza na mabele te mais bazolinga bakende obala ye mais mwasi aza na mabele ta kobala te parce que aokibala ndeni mpo aza na mabele te voilà mais quand bible ezoparle mingi par rapport ya maturité donc mwasi aza na mabele te eza mwasi aza immature et puis mwasi alibala mais mwasi aza na mabele eza mwasi aza mature sikoyo papa John pour moto abala il faut aza âge ni bon moi mwasi âge ya kobala en réalité chez nous na société ya lelo chez nous te na bible tozonga na bible te na bible bapesi âge te na bible âge ya kobala eza te ok ozo comprendre mais babalaka ntango moto akomi mature omoni na ngai aloba eloko moko boye le mariage quand on dit le mariage c'est un mot simplement c'est un mot français ça veut dire eza kaka kosangisa biloko mibale ozo comprendre kosangisa soki basangisi eloko nde babengaka mariage ozo comprendre kosangisa wana nde babengaka mariage sikoyo pour ke osangisa bato mibale basangana il faut se comprendre po mutu comprendre moninga malamu quelque parfois za mature ozo comprendre eloko ezoboma mingi ndenge nini bato baye kaka po tokotaka na ndaku babeta miziki bato bamonake na bala kate mona naozongela papa Joël civil religieux coutumier eza biblique ou bien eza biblique eloko oyo ezalaka biblique d'abord tolobaki ezali coutumier entre deux familles moto osasa eza coutumier akokisi déjà plan nzambe mwasi aza na valeur akomi ya ye des civils oyo tokendaka na l'état eza mpo toconfirme ke entre babien na biso biloko na biso toconstituango l'état mpe ayeba biso ezali biloko bato basali ce sont des dogmes c'est-à-dire que tobino tokende na bamariage toke tozwi fete tolie tomeli bato basepeli
eza nango eloko bato basali. Ok. Mais Bible déjà autorisé moto aussi déjà à pesi biloko na ye ana droit aux amos na ye. Ok. Parce que famille c'est ndimi, famille c'est pesi. Donc il n'y a pas de bénédiction, ils ont m'abêté parce que pas capé faut pas pambola yo. Ok. On a respecté sur le plan spirituel pour pas remettre le mariage dans nos panzam. Parce que pourquoi votre balade à alliance? Bon, alliance ezali symbole. Et c'est biblique? Bon, la Bible eza nango maté. Et ça, vraiment clair. C'est ça la Bible. La Bible est le bel Bible. So la biso que la Bible ezati ezati. Eza nango te na Bible. Donc Bible symbole ezali basi basali. Si ko ma biso moko bato ko mosali lango. Mais ba tu za na makambo pe nyo sauter na kata Bible. Maman. Na bai na yobo. Voilà. L'autre fois nefsa quand na lobby. Soki to lobby Bible ezaka koluka penser na nzambe. Ozo comprendre? Penser na nzambe eza nini? Nzambe aza na ba priorité oyo mokili tozo vivre. Tozala mokili tozo vivre eza na ba priorité. Oyo eza vraiment important oyo toyi kobima te. Nde biloko tobengaka doctrine. OK. Ça veut dire na kati ya doctrine tobaka doctrine biloko mosusu eza doctrine te. Biloko mosusu eza culture. OK. Doctrine na nzambe ezali Jésus-Christ point barre. Ça veut dire que soko oyambi Yesu oza sauvé. Ndimi Yesu te na vie oza sauvé te. C'est ça la priorité ya vie chrétien, ya o nzamba lingi. Siko babak wana balata wana. Babak ezali fondé par batu. Ça veut dire ezaka symbole. Siko za lisumu te. Te eza péché te, eza pe lisumu te. Eza symbole. Nde oza na bak na yo balobi bon. Elakisaka ke moto abala. Ozo comprendre. Eza na ka symbole créer mutu moko maïla vanda alobi te. Na muito sala yango boyi. Ozo mona eza pe mabeti. Nakoki kolata, net nakoki kolata te. Premièrement, ce n'est pas un péché. Et ça peut obligatoire te. Yango mona d'autres religions ba musu balata kana bango te. To beteli bango pe c'était balata yango. Okay. Pe ko lobela yango te. Papa Joël. Pourquoi perception secret aux en mariage? En tout cas, maman, secret dans le cas mariage. Quand Dieu a permis le mariage, il y a des bénédictions liées au mariage. Liba les a bien. Ils ont une opportunité comme ça rappelle notre responsable et ça la qui permet de avancer dans la vie. Parce que nous avons une vie des autres été. Nous faisons un mois si moko, il faut avoir un mois si moko. Moi si nous moko on a combiné bien, au fandi et donc ça peut mailler. Au cas où ça la dégâts ébélité. Au moni des fois dans la bateau musu na vie, soit un responsable été, à ça peut dégâts ébélé. Mais tant qu'on est responsable, à comme appelle la maîtrise. Mais liba les a bien parce que na kata liba là makambo ezala kebele mais libala pesa na avantage nango eza malamu parce que ekolisa yo eza malamu pesa loki avancer eza ke okozala yo moko to na mutu moko lere moko ongo salika mutu moko pa bendi yo ongo selo mutu moko pa bendi yo ça dit que comme kotambola na ba ordre penza yo moko te oko motambola pe na ordre mobali na yo mota pe na ordre mosi ezo peso pe quand même respect na dignité mais ça na ba tumusu so ki ka ngata so na ba situ mibali o mona mbali moko afande pa na bango papa John abese ta 50 ya kanzaka balade te bon ngana ko conseiller abala c'est très important au moni bible le l'homme quittera son père et sa mère attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair na ko bala et mimara mutu malamu au moni soki neti yo balité faut ta la siko papa on a 50 abala te est-ce qu'alinga pe basité c'est ça le problème soko le binet na obala te apôtre Paul alobi boy na lobai non lobi ke libala les obligé de faut mutabala. Mais apôtre Paul a lobi boy. Ce qui moutoua balité, il faut ça ni, il faut tikala toujours seul. OK. Ozomona ezala moi si ezala mobile. Oui, andimi na yeko tikala ndenge. Mais parce que tout le monde a bakomi na ba chérie na c'est. Ndé mabe. Soko ndimi otikala bongo mabe. Mabe lisumu ezani. Lisumu ezali babi rapport sexuel avant le mariage. Ici, tozo lobela beaucoup plus ba chrétien. Tozo lobela beaucoup plus ba païen parce que ba païen ba na loi te. Ba païen ba vivra ne ba li ba vivre. On parle ici on parle des chrétiens. Donc les chrétiens au ba tambola solo ba ba nzambe bible lobi pour que danger zalate pour que kobo zalate il faut pas ça nini ba bala parce que ko ba les a quoi empêcher ba tout ba ça la ekobo. Osomona et soki mutu siko abali aibi ke naza na mwasi nanga na ndaku na vandi na mwasi nanga nde mutu wane singa sa nini abala. Papa Joël, est-ce que biso avantage au mariage? Bon mais biso pe des avantages au mariage. Avantage à mariage ali elo otoma lobi na CP nango to parler mine na des chrétiens c'est un enseignement où peut ça en église et pousser bateau papa je veux vraiment ma case et ça enseignement peut ça en église pour et à pousser bateau ba vivre dans ta vie à mariage ça dit et le monde en vie à désordre muto aza responsable muto aza sérieux il faut avoir mo standard
o ayeba ko soigner foyer na ye apporte Paul alobi ndeni yo ko soigner église mais yo mono soigner ko soigner en côté ndeni yo kino loba kino na kati église o responsable ndako no moza désordre c'est-à-dire que avantage à libala tant au bali mwasi na yo c'est-à-dire honorer Dieu honorer pe famille na yo OK na ba lignée européen ça mon d'abord no yo bon respect na miso batu et européen ça pe famille no respect na bato bazo rejoindre yo parce que à part respect la famille va bénéficier ba bénéficier ba droit oyo ba mo botele mo na bango symbole oyo kopesa wana eza comme libala ezaka symbole c'est-à-dire que ne reconnaître que nazu mwana batu ba bokola ki ba lesaki ye na cause oférité il faut na futa ba droit na futi ba droit au moins sona comme ngai na comme vivre na tout ça la vie po na monde spirituel muto zo porta ko na kata vie na ngao de tout ngai c'est ça on te futa ba droit wana des avantages bon avant na mke na des avantages na pengle mke eloko na mbosa ko la lobby na bongso mo mke avantage ya liboso intérêt ya nzambe na libala intérêt ya nzambe na libala ezali même multiplication aussi on se comprend parce que nzambe alingi imagine toi que soki to papa ba maman babala na raté c'est que tenga to zalate on se comprend donc intérêt ya makasi pe su ya nzambe ezali ke mokili zo continuer nano multiplication wana parce que le seule manière pour que multiplication wana esalema apesi condition le bifo ba salini babala na pour que multiplication wana ezala donc wana expliquons comme tout bien bien maintenant des avantages ya libala des avantages ya libala ezoya na nini ezoya soki bato balingani bien te ozomona ne des avantages ezoya libala ezali esika ya kimia nde nalobaki ke premièrement faut bato bazala mature soki bato baza mature bakoyeba ko se comprendre babalaka te mpo babetelo musique babalaka te mpo bato na quartier bayeba oyo bali Julie abali Mimi abali Fiston abali nani abali te bazobala est ce que esika ozokende kokoka parce que fête ekoleka jour moko mais libala ezala toute la jour donc toute la vie otikali yango soko moni ke oza d'accord te ndeko na nga koyela kobala te tika siko bato baboma mabala wana akena libala bo libala bazoboma mabala à cause bayokanaki bien te te mama koyokaneza kolandaka biloko ebele yo monaka bato bazotambola boye te non papa te moni avant nga nakomisa mobale pa ya biso donc namoni ke toyokana deja kasi eloko na biso ke mami Julie Fiston alingi asala yango ke alakisa bato obiki tanto komi na ndako meto panzani yokana bisa yo eloko nini esala bato bapanzana parce que de part ezalaki déjà mabe avion soki raté décollage ezalaka mabe mingi na atterrissage avant avec ça l'atterrissage il faut rater et quitter et décoller bien ozomona avant et ça la nano manœuvre babenga ngo taxi et ko ça la manœuvre ti et senekei avec matakamba moko te ok qu'est-ce qu'on a ba relation ebele to matakamba moko to bana décollage te ça veut dire que na yeba vraiment mutna okende na ça tiré par ta beauté na tiré bon mutamuna ki démarche na ye beauté na ye nenga zaleli et le pousser nga ngwana ce que tangu na ye au lieu qu'on a l'occasion de découvrir mini azara ndenge nini on se comprend na l'occasion de découvrir vraiment comportement des ndenge nini na luki siko yango te na tikali na sentiment na sali nani na zaki nango on se comprend ok okovanda na démarche te na libala okovanda na mutunde na kati ya libala on se comprend okovanda na bizaleli nde kovandisa bino et deuxièmement moi si une relation tu sera faut à l'ensemble te on se comprend batu nyonso faut boza l'ensemble te namonaka mingi bino botalaka mingi basi bolingaka mingi bafilme bathéâtre mais eza mingi na bafilme bamindele surtout basérie wana omona mutu bazalaki chéri basali mosusu 10 ans na kichéri mais mariage ebisi alobi estce ondimi kobalanga atuni ye namona mosu aboyi mosu andimi c'est ça ça veut dire que étape ya libala eza étape mosusu étape mpe ya kifiancé na kichéri eza étape mosusu nazalaka na habitude ya koloba ce n'est pas le mariage qui assure l'amour c'est l'amour qui assure le mariage il faut nanu fondement ya bolingo bolingana na ndenge ya solo so bolingani après ntango bobalana bomoni bokontinue ok papa Joël j'espère que tokomi déjà na la fin émission monini asuka na mokuse okoyebisa bana nzambe obalandi biso en tout cas to respecter badroit ya libala oza na mwasi oza chrétien eza dini tovanda na mwana bato fele eza na bato mosusu azolobaki o non asambelaka mavandaka na mwasi ofele eza na bato mosusu asimbaka mpe mbongo mali kobala mwasi te pesa badroit mpo ogarde vie ya bana na yo ogarde mpe vie ya mwasi na yo papa mo asuka na merci beaucoup na koyebisa bana na nzambe nyonso bato nyonso balandi biso yo pe parfois okuta une émission ekozalaka parfois bana nzambe te bakolanda il y aura encore d'autres personnes mais mutu alingi à vivre na vie
il y a logique, il y a simbo. Et ça malamu pe ça respect babala yo pe yo pe obala. Même na kata famille au kende, même na famille au babali yo et ça malamu. Au moni ko kansate ke soko bali mo na mutute au bout na 5 6 7 8 10 on a petit tout na botisa et ça kozala yankete bien aimé et ça kozala yankete. Ko kansapete ke yo ngai na ngana obala na ngate potata mo si na lingite ya liambo na ngato papa liambo na ngali bala te ngamu na mikote na nganda ngali bala basi musu balobaka ngamu na liambo na ngali bala te ma sœur eza bien te na respect il faut babala yo na respect il faut yo po bala yango ngana ko encourager bino oyo bo vanda dana banda ku non bobala te vraiment bo sa l'effort bo bongisa bo soigner bo bongisa vraiment bo balana c'est vraiment c'est très important. Okay. Et na ko encourager pe bateau bazana ba processus ko bala ko bala mais bateau pe non sous ba balité yeba mutu nini ozol ko okene na mariage pour que ba divorce ezalate. OK, merci beaucoup à passer dans Nzambe Mibale au bandimi ko partager la biso. Alors on a pesi 3 personnes pesi boto kabwana. Na pesi apôtre Joseph Ebwesi mbote bisika zali bana na ye ndako na ye mwasi na ye bango tu na pesi bango mbote bandeko tu bana da biso libanda na pesi nyonso mbote nzamba lola apambola bino. Bon, lelo le rôle de c'est les mariages na profiter na pesa ba marié mbote so vous célibataire lingi sanga pour na pesa pe guya rozala marié c'est très important. Na pesi couple moko na États-Unis Jeff Kabuya na Bijunzuzi na pesi bango merci na pamboli bango bisika bazali na pesi couple moko na Afrique du Sud Chinu Mulumba na Clarisse to bien gaming déclara maman na Chris na pesi bango mbote mingi na pesi couple moko pe na Kinshasa ba tekisa ba kosilika ba bia couple yate na pesi Shilamea na déclara pe na pesi bango mingi baza na cité verte na pesi bango mbote mingi vraiment nzamba pambola bino ba kutso totikali to kosola pe na nini en tout cas nzamba pambola bino mingi. OK, merci beaucoup à bana Congo Suisse. J'espère que Bolandi papa Joël va expliquer biso. Alors on a ba bon ça besoin ko bala o ba balité bango bazali wa so lingi ba oriento tini bikola libala na yo bango ba passer permanent ba ko zala na yo pemeni. Alors na pesi merci la main d'abumida depuis ça on a besoin de Gigi tout dire c'est ko bala pembe depuis na KDA babi akangama so on a besoin de madame princesse PH depuis galerie la ville na besoin de Fallon le mois ça zangamba na mois ça peu dollar. Gros bisous à vous et puis na ke Brésil na pesi mbote na grande sœur moi ça peut me Fallon ma gros bisous à vous, j'espère que to kutana à la prochaine. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoudou, il y a Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous, là, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, il y a ma chambre froide d'été. Vraie information, c'est Congo Swiss TV.